Mesdames et messieurs, salut, biscuits, vous en appelez nombote cordial, bienvenue na chaîne Nabino Yake Express TV. Le autre na sujet moko ezali vraiment inspirant. To bien natina na bokoli ya moto ye moko. Na français balobi développement personnel. To pometaki to koya na ba développement personnel, surtout to bando ko illustrer to betaka ba masolo na bato ndenge bato ba se développer na vie pour biso to ye kola to tirer ba leçon à partir ya ba expérience ya bato. Vraiment développement personnel eza sujet oyo vraiment ils ont préoccupé biso surtout na communauté congolaise bato mingi bakipaka te bazo vivre kaka bongo bazo sala pe fort te ba atteindre ba objectif à vie na bango bazo suka na banzela yango toye na ke express ko encourager bato bo suka na nzela te bo lamuka bo sala ba pas ya plus pour vie na bino et s'améliorer au quotidien. Sans plus tarder la lobby, bonjour, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Le sako la bande ko bangala bisika pozo se retrouver à Bari Rafiki na baswahili nyonso ki ambote zenu za zingi bapanga ba Congo bisika bozali tata nzambi kalusaku na kalukeba vraiment bozala bien bisika bozali na baluba nyonso na lobi malukai ndipuku swa bia buni Nzamba pambola bino bandeko baluba na lobi shalom shalom na biso bisika toujours se retrouver Nzamba sunga biso tout se transformer ba défi na biso comme opportunité to créer vraiment ba vision à sika pour na ba vie na biso et mata et s'épanouir en tout cas shalom bisika bozali lelo tozolo de la développement personnel o ezali processus ya amélioraka ba compétence eza kati na biso ba potentiel eza kati na biso bandeko langa senge to bimisango to tchango en exercice to zala bato to changer état d'esprit na biso to changer ba habitude na biso pour être vie na biso comme vraiment meilleure version ya biso moko. Merci bisika bozola ndanga o ezali présentatrice na bino Blanche Kibundi Kazola naza créatrice ya ba contenu naza détentrice ya diplôme ya licence na management naza ona pona ko sunga pona ko encourager bino naza vraiment la souci que na communauté bato bazwa conscience pe ba lamuka. Vraiment tout le monde a battant eza batamo vraiment difficile tout le monde a que réseaux sociaux eza malamu soko zo kenango na ndenga bien mais soko kenango na ndenga loyenge ya distraction au monde que au bossa la même ko kanisa yo moko o sala effort pour na ko développer vie na yo moko et mata et s'épanouir vraiment tout penser na développement personnel au quotidien to se distraire eza mabete mais nyonso eza la balancer pour vie na biso eza pe na besoin to s'améliorer au quotidien tout ça la makambo non tout ça la te poto comme ba meilleur pe to la possibilité à ko vivre vie moko ya bien ya aisance ya esengo o to kozanga elo côté pour nani bande ko singa biso to se développer vraiment ezaka bien ce qui mutu na vie na ye azo se développer azo mata mutu ndo normalement aza mutu akoko zonga ka simate plus ozo kola plus obandaki moi affaire mo esenge no o mataka toujours so ozo kita ça peut arriver aux apes ko kita tam mo ba réalité mo epesi ko kiti mo mke mais ana souci o maintenir peut koni na ko mata o sala ba exploit même yango la pesa ka volonté ya nzambo akela biso to sala ba exploit to za bato to za l'épanouir to za bato to za vraiment la connaissance to za na ba ignorance te to za na ma médiocrité te nzamba linga biso to za penda bato to za la meilleure version ya biso moko to se épanouir to za penda lipamboli même na communauté bisika toza ko évoluer ndeko longa améliorer condition ya vie na yo banana ko changer état d'esprit na yo soko za mutu mo mona ke nga na koli na vie ya pasi eza pasi pona mata te eza bongo te ezo dépendre yo mo ozo raisonner pona vie na yo ezo dépendre yo moko lingi vie na yo ezala vie na yo eza kaka yo moko o yo zo raisonner yango nde ekomela yo yanga to encourager bato baloba makama kitoko pona ba vie na bango basala ba pa ya plus ya malamu pona ba vie na bango ba mata et non bazonga sima linga aux appelle la milieu moko ya bia bato bazo ko encourager ya bato pe bazo sa ba makamba bazo réussir pour à partir na bango yo pour ko réussir ko copier bango ko koma pe meilleure version ya yo moko leo na zona illustration ya expérience ndeko la biso na kombo ya Jeanne d'Arc ndeko la biso la za vivre na maman na ye mais malheureusement papa kufaki maman zaki obligé ke ko lukavia ke na Angola atika ka pa koko na milieu moko très reculé zaki vi moko ya passe na milieu na reculé azo pe ba engagement zaki na moi copain na pas dernière fille moi fa les 18 ans azaki na copain na ye mais copain la zaki malheureusement pe na elo côté mais zaki toujours ko dépend na fille wana koya kolia pa fille wana ba déjeuner ba lunch na ini so pa fille wana en tout cas fille wana ikoma ki passe
des fois tam so a ko satisfaire de côté azana loka ko pese te de ko na bando betaye donc vione daki venant passe malgré bazo pecter na koko mazo yo kate tanga ze ko vivre na milieu na pa koko na ye azai pe na moninga na ye azaki na ndeko ne mo azaki ko uta na ville azaka ko ya na zaka véhicule azaki cuisine propre yesko azomona ka cuisine na ya ka véhicule jeune fille célibataire azaki véhicule jour so atuni moninga na ndeko no o ba parents na bazaka na vie ya bien habité ba kolika na ba vie ya pasi lokola biso mais ye azaki courageuse aluki tia commence ba faire na ye azaka na appartement na ye na ville pe ya bala te aza célibataire maza na ba mbongo na ye yesko tanga tikala ki ye moko ndeko na kuma Jeanne d'Arc akamwe albi na vie pe mutu akuli na pasa ko pe ko s'améliorer tanga monika expérience ndeko mususu ndenga s'améliorer célibataire na ndako alobi non. En tout cas, ngape a se révolter mbamoko. Abi ngape vinanga il faut changer. Nalingi suba via ba médiocrité te ya ko lesa ka mobali na zape ne loko ta zo beta betanga. Vraiment faut na changer. Mbamon de quoi na décidé à changer état d'esprit na kompe ko raisonner lo na ko sa na vie. Abi ngana yebi ta ko la taper bien te en tout cas na moni na vie un jour na ko mata modéliste na ko ma couturière na tonga kananga na ko ma ko la ta bien na sala pe ba faire na s'épanouir vraiment à jouer décision. Ala comme ko luka pe ba solution ni ko sala bi loko na tana loko tata et loko $1 te na bana tana koza la bonne quelque part abandi ko luka obesika ko sala bino luka famille ya bien donc la famille pe ya pasité akomi ko tambola ba milliers ya bien ake na famille atuna kaka famille ya bien bandimi ko zoye comme bonne a expliquer bon pe situation na ba vite abina ba no fanda po na vanda ka musika na fanda mais non sala bino eza problème te bandimi tant bandimi na musala zaki obija zonga epsi ko la bon pa expliquer ko la bon situation na ye na ndenge copain ya de ko nyokole ko beta alesa kabina okokate na moni na ke koluka vina nga pena kopiana esil mais so na ebisi akomenase nga yoko komto tika ko ebisi nga na ozasu na ete piko nga la bando ya su ate na bando la bisika na zo sala mais so vie na moni moi clair na ozongelo tu na bando sai so na bando benga yo ata na ba téléphone na batu so na zo possibilité na kosombelo phone pour zaka en contact à partir on est que moi so na tanga ke na million na bazué pe bien million loko ezaki famille na bazolo baba français ya ba ipena français te aye kolika parti à famille là ba la kisi ko ba français ba pesi ko tumuta do tang c'est français a epsi pe ba parents la kazan la besoin azala modéliste ba ba kotonga ba kotisie na télé moko ya mindele ba la kisi ko tonga ba futi ba mbongo ebele ndeko na fur à mesure za ko va na famille tellement za ki fille moko très bien sunga ba on peut makasi ba comme ça ke lokola mwana ya famille ba zo so ko mwana musala te tanga ye ko formation ko tonga bien comme ko tonga bien a fungoli même atelier na ye ba na soutien toujours ya ba parents na ona ya sika o ba zwa ke ba comme ko adopter a fungoli atelier comme ko tonga kitoko ko za vraiment professionnel a engager pe batu ye mo pa comme kola ta bien vie na ye échanger muke nzamba sungi aye ko zwa pe libala abali mobala mundele ba zwi appartement na ville ba vie ya kitoko a sunga pe koko na ye donc vie na ye échanger ki en dehors ya couture na ye a comme même ko teka ba terrain a comme ko entreprendre ko sala ba activité belé fi ala pena vie na ye comme ki épanoui comme ko voyager même ko loba na ye échanger ki comme ko loba français très bien le quoi mtatanga pour asali effort aye ko li penza azo s'exprimer bien azo se comporter vraiment le quoi mutu mo vraiment ya vie à likolo kondimate ka uti na vie ya passe vie na ya parti wana échanger libela ti lelo expérience na yango na partager na bino lelo ndeko na yo muto o hésitaka na yo muto linko changer état d'esprit na ote yekola ka à partir expérience ya Jeanne d'Arc oyo yekutu muta poussa qui était yemoka tanga moni baninga mutu baza ko s'améliorer alobi non azui décision ya makasi ya vie na ye a abandonner même ba relation ezaki médiocre ya copain azali ko senga ko nyokola ye a changer même milieu ke banda même na musala ki domestique a ponité yango esali ke volonté na zaki na ona ba effort azali ko sala et puis akoma ko sambela yango esala eke ndeko na vie na ye échanger yango na ndezali expérience yango na ndezali témoignage ya vie ya développement personnel ya makasi o ndeko ngana to ko sala la vie ya lelo linga oza na milia bato bazo sala makambo malamu po oyekola linga o se fixer ba objectif po o croître ndenge Jeanne d'Arc ataki ba objectif alinga za la modéliste malembe basungie pe na famille akenda nzamba sali ngolu ayekoli kotonga comme yemo modéliste comme kola tabia comme kola tabatu malema bazui pe relation ya bien pour akomaki na milieu ya bien linga vraiment sala effort de kolanga yekola ba nouvelle compétence bimakati na yo tanga ka mingi luka oyeba ba domaine yo lingo yekola
côté lango pe formation côté lango classe oyekola et ko sunga yo malamu vraiment to longwa la ba milieu reculé to longwa la milieu ezo sunga biso te bato baza négatif o bafanda ka kotonga ko critiquer bato tango vando zo critiquer bato zo tonga bato ozwa kutu tempo na yo mote po zo lekisa tempo na bato mosusu ezo sala ke yo tikala ka lolengo tikali croissance na yo ezo senga longola na ba vie ya ko critiquer longola na ba milieu mabe kota la milieu bato baza ko s'épanouir po bato ba s'épanouir ça o ba travailler bazaka na tango tonga bato bazaka na tango yeba na ko sa nini po makamnanga e konyo na komata tango changer milieu tango attention aux la possibilité ko za na milieu te mais lelo na réseaux sociaux oza na possibilité ya kotala ba vidéo o eza ko lakisa biso ba développement personnel ya bato mosusu ba expérience bato mosusu ko kokota la milieu bato ngo à partir ya réseaux sociaux na ba YouTube tala ka ba vidéo ko aider o mata na vie na yo sala effort atoza na eloko te banda na niveau ya C ko pona misala te ko ponelo ka koteka te neti janda ka pona kita ndimé ko zala domestique po kaka abanda quelque part so ko zaka na volonté wana nzambe pa ko tikota ko fungolo ba porte au mona volonté lango au récit po yemoko nzamba linga biso to prospérer to zala vraiment bato to ko pambolama to sala pe effort décision londe ko sunga yo ndeko langa o mata ndeko langa yo objectif non ezaka nini ya vie elongi yo ebi na vie ko sala bien ata oza dans les zéros ko banda toujours ko yekola ata oza na mbongo te ndeko langa ko banda quelque part na eloko ka ozomwa ki bato bazo négliger yo bandi wana malembe volonté no ko sala ite malembe okomata nzambe benza sunga biso to connaître ba série ba développement personnel a sunga biso malembe to za na souci na ko changer dans état d'esprit pour so changer état d'esprit teza pasi po bana dia ko ndima ko sala makambo sika mamba sika fo uta na yo moko esprit no et désirer changement et désirer makambo sika yango omona ke pa na yo moko ko sala yango ande ko sala ko bani ko funga malembe ozokuta na ba opportunité malembe tu ko matape vie na yo et s'améliorer vie na yo pe vraiment bisika bozali na obi merci nde bolandinga na mokona lelo bo encourager pe bande comme tous ba se développer surtout na communauté congolaise surtout na mboka na biso na Kinshasa eza pasi bat bazomona ka baza ko accuser bat bazo accuser mboka na biso gouvernement na biso bat baza ko accuser ba famille na bango tende konanga ko bonga na yo zo dépend na yo zo bonga équipe famille te Oso yo lobi otala batu mutu wana ozotalela za na famille na za na makambo na ye mutu wana ozotalela za na ba préoccupation ko compter na mbongo ande côté ko compter na gouvernement te ko compter na eloko te yo sala oyo ko sala ba makambo susu ekoya après yo sala pardon pour à partir na pour ko changer histoire ya famille na yo à partir na pour ko sunga pe ba ndeko no balali ba pongi baza na paresse au telemisi ba pour yo sali effort ba otala ndeko la biso sali effort mi biso pe to landa ye to sala lokola ye yo pour ko zali pamboli pour la ba ninga pour la communauté bandano ko sa quelque chose ko compter na mutute compter kaka na yo na nzambe no oromona ke makamno pe ekosamelo to ko mata en tout cas bisika vous allez na lobi na bino que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse que Express TV on se revoit prochainement merci à tous.